na bandeko nyonso ya Pedro Production Grâce TV. C'est bien moi votre humble serviteur, le Goliath de la presse congolaise, route numéro 1 Boma Matadi Mwanda. Donc Karanenge Bozomona, naza vraiment et pas Dao Bilamba, donc naza vraiment pas naye. Nalinga kaka to sala moi analyse amuke pour battre belé ba comprendre nino ezole kanambo kanabiso. Déjà population à danger, donc jeunesse nabiso eza na danger na ndenge ya kosakana te. Déjà na ville province ya Kinshasa drogue moko bimi ba bengango bombe. Autrement misu ba bengango bombe. Donc tolobela vraiment une nouvelle drogue nuisible à la santé. Déjà na mboka na biso ba jeune belé ba komi komela eloko wana ya zolo bombe. Alors bombe eza na befe belé na banzoto ya mutu. Mutu soka meli bombe wana bokomona lembi akoko tikala ya kotelema pendant 10 minutes. Et puis soka meli bombe conscience na ye bokomona ke ekosala lisusu ndenge longo bani te. Yango wana tozosenga na bakonzi ya mboka eri yango yo ya kosauve jeunesse. Po soki totiki boye lobi toyebi te mboka oyo banani bakolobela yango, mboka oyo banani bakokamba yango. Bombe ezotekama partout soko tamboli na ville province ya Kinshasa. Ok na ba commune belé ezotekama. Ya ba 1000 francs zali, ya ba 2000 francs zali. Et surtout so keming na bare ya bis, bato ba bengaka ba chargeur. Bangwana nde bazomelaka bombe wana trop. Donc soka meliango na midi, okomona l'air moka zongi na re, Sainte-Heureuse. Dogolo. Kimbanzeke. Dans l'air moko atikali na yo okomona zo kuanza ndeti na filme. Tosunga population bakonzi ya mboka, lobby ya mboka o eza na maboko ya jeunesse. Et puis matière wana mingi tolandeli ezouta na mituka. Eza produit moko ezo bimaka na ba silencier ya mituka babenga ngo catalyseur. Eloko wana mundele atiaka ngo po na soufflement ya mutuka. Donc soki so ezouta na moteur efiltraka son ya mutuka, okomona mutuka te ezotambola ekoganga makasi te. Mais bakoma okende pa batolier bamatisi mutuka na po, bafongoli silencier wana, babimisi matière wana. Matière wana etekamaka ba $100, ba $150. Donc eza passe. Ba patron belé ya mituka na fongoli bino, ozana mutuka na yo, opesa chauffeur atambulaka nango, soko moni kaka so ya mutuka na yo komi mavwanga, comprendre que matière wana esi baliango. Ngai papa nanga zalaki victime aza tolier. Muto ayaki kosudese échappement, or esi balia catalyseur. Tango ayeko comprendre que mutuka na ezo répondre lisu bien te. Akena garage moko songolo ba ebise que non, balia yo matière ezalaka na silencier. Tango ayeko zonga na garage bakanga batu na garage ya papa na ngai. Or ezala bango te batu balongola matière wana. Yangwana na fungoli ba patron belé boza na mituka, donc eyaka mingi na mituka ezalaka essence na diesel ezalaka te. Donc okomona pe taux d'échappement ndenge ezalaka wana eza na 3 silenciers. Donc bakoko longola ya liboso balongoli na katikati bazwi matière moko tobengaka fibre batie na kati po silencier vimba basude yango malamu batie yango masik okomona ta fuite échappement erobima te. Tosengi kaka na général Kasongo, premier citoyen de la ville province ya Kinshasa, papa Jantiningo Bilambaka, kini bopeto oui, mais tolanda pe jeunesse po mitu ya batu déjà c'est baby. Tolanda kosala bien banganda wana eza partout. Okomona mutateka yango na palais na ye batu bayaka wana. Donc batu wana soki bameli yango ba policier bakoki kota abatamine na mire azobisa bango bomona ngate. Wana bomba mikakawa. Donc eza na ba conséquences moko grave. Et puis komelaka yango mingi kotiaka yango mingi na zolo epesaka pe maladie oyo ya paralysie. Donc eza mwa pasi bandeko toko ba s'abonner tango nyonso tokokota kaka poto memelaka bino basango. Drogue wana pe toyebi na poto bajoke belé basalela yango. Donc eza na ba conséquences. Yo muto yo otiaka eloko wana ya zolo keba. Soko moni drogue okomona na papier nango bakoma avion. Donc pour comprendre eloko wana ya zolo ekoko melo lupango. Eloko wana ya zolo ekoko melo mutuka.
donc bato bela ko te ka babiloko na valeur pour kaka ke ko sombelo ko wana ya $20 pour tiango na zolo. Donc tokeba jeunesse en danger, donc to sunga population na biso yango na to komisi message oyo. Donc babiloko e komi mo belé okomona mutu azwi mulangi ya ji atia gene na kati atia cigarette likolo. Donc isoka bendi mu pepe wana donc ye po na yende kwiti ya malamu ne yango wana. Tokeba toza na posa na bino po lobby eza na maboko na bino. Dans Bilamba, au Monika Ngai, le prince c'est vraiment donc Nazoganga, Djogoyaba. Merci Nenge Boyamba Ginga Nesiga Nabino, Nabosanité, Kin 24 Wata. Tope Selaga Ane Tolobaki, Tolobaki to Kota na banda kwa batapoto. Mwende na koti na ndagu na yo. Ngai Nabino, Tokutani na numero mosusu ya masolo ya mboka. Bye.